chers fidèles internautes, vous qui nous suivez sur Alta TV du Canada, de boss, révérend René Vincent Chiboula, que je salue. Merci de vous savoir nombreux pour suivre cette émission Bolo Bato Yoka. Dans l'émission d'aujourd'hui, Tomemeli Bino, Moto Oyo, Bino Bobenga Kibosengi. Pour le prophète Eric, Poussanana nous pembeni, na IDPS, Lukela Biso Mwana Koli. Tozo Yokaye na musika Tolingito Yokaye. Voilà, prophète Eric Ayeti Koluka, ba honorable. Nenge Bomoni ba zinginga boye, ba honorable. Ya UDPS. Na autorisation na bango, bandimi moko na bango, Mwana Koli, Asololala Bino, Nanzela, ya Alta TV. Sans plus tarder, Nazo présenter Bino, Moto Obozala qui n'a eu pour ça. Bonjour, Mwana Koli. Bonjour, prophète Eric. Bonjour tous les abonnés à Alta TV. Bonjour, na docteur révérend René. Le Lopena Alta TV yango ekiti na niveau ya base. Donc place Oyo et ça là que non, le président Fachi a retiré signature. Donc chaleur wana e banda awa na 10e rue. Oyo tobengaka yango place de martyrs. Pop batu badaya awa ebele na ndenge moko ya kosakana te. Alors le lot toza na prophète Eric bana Alta TV tozali awa, donc le lot beta masolo tokoloba nyonso concernant ba mituna na bino na ba préoccupation na bino, donc toko répondre yango. IDPS viva! Merci, IDPS viva. Tozo monango vraiment, tozo monango. Mais eloko kwa liboso de rolingato yeba Mwana Koli. Yebisa biso nanu. Kombo na yo penza oyo papa na mama ba pesa yo tango ba boti yo. Kombo na yo penza nani? Yebisa biso. Papa na yo nani, mama na yo nani? Obotami na famille nini? Oza 40e de la famille. Bon, na on se présenter ka na vrai comment on de la famille na kota vraiment na profondeur te po boyebi ndenge zali wana toza ba cible ya bato ebele, surtout ba miibi oyo bazoyiba bambongo oyo bazotia mokonzi bakali. Donc na kolobaraka donc kombo nanga Mwana Koli euti nanu keno na bakumba tobeta donc baboloko tobeta ba prison ko enlever biso kobeta ba tede Kabila sala biso boye. Alors donc yango bapesanga kombo wana donc Mwana Etienne atikaki muke akoli. Mais vrai kombo nanga apale ezalaka Alvin Patient Chikoji. Donc kombo nanga yango wana Alvin Patient Chikoji. Mais na base ndenge ezalaka kaka babatizanga Mwana Koli, donc wana nde totem nanga ya lit. Donc na mukuse c'est un peu ça na kota na ba profondeur formaté. Merci, merci. Pour des raisons sécuritaires. Eza pena bongo, eza bongo, merci. Sikoyo tokolinga toyeba osali combien de temps, combien des années na IDPS, loko la combattant, ti le loko ma honorable. Ça fait combien de temps oyo za na IDPS? Ngai penana nous don na botami na lupango IDPS. Ba madidi baya IDPS na ba 2000, na ba 2011 ba kutinga dia na IDPS. Donc nga pena kokobar na biso IDPS ya makila. Donc kokobar na biso oya bota papa biso. Papa na biso aye kobotama. Donc place lupango nga na botama na kitambo na Vélodrome. Lupango na botama wana. Avant na nous père bazong saye na nous lisu na Kasai. Na cadre ya musala. Ponga na sala mwana soda. Mais père atika déjà mais na za mwana kodo. Donc nabanga pena tu ba mwa intimidation ya mike te. Donc na lupangu ya koko na biso place fait na biso salaki l'air na za mwana muke nga na yekoli im di parti déjà na âge à 5 ans. Parce que na lupangu na biso réunion ya IDPS bana ko salima wana. Donc à partir déjà ya wana mwana muke donc na za bébé muke ba 6 ans ba 7 ans na yembara déjà im di parti. Donc ba manifestation IDPS to kende na fait omoni ba matsinga na beti im di parti. Kaka bongo tito mikoya limete l'air tokoli pe tokoti na litango ka bongo donc bolo nanga liboso na beta yango na 2011 série ba proclamera ba résultat. Leur père a rejeté ba résultat wana et yeko koma keno
viens à prêter serment. L'air toye to prêter to tika via la sana nous appelle to kutana de martyrs. Kokende to so kende de martyrs to kite viens il faut kende même ligne. To landa na même ligne boy ba ebisi biso vient déjà alimenter prêter serment. Oh kozonga tozo songa boye donc kanya matinda bakodo na degré moko banyatanga wana. Konyata banyatanga ba memi biso na boloko moko esalaka kote ya yangalia makuna babenga ngo TD. Torture ya des gars na kachachi. Torture ya des gars na ndenge moko ya kosakana te. Donc sangukuto ya na palais que non babarenga. Mais Dieu merci tellement l'air moko pe na betaka na moi Swahili. Jour fallait ki bakende ko bare biso la komi kolela wana tabia mama mina kufa tu paka hivi shifwe kintu ah muga moko bengi abi yo lela boendeni yo za ekolo nini na bita ngana sa kasaya wana lobi Swahili na lingale la kisini na ebisie bon miko mtu ya Kasai a ebisinga siko na Swahili abi pona ni njoo nini mwa mushiki yake ule baba ule wa mulimete ananukurisha buloshi donc papa wana ya limete aliesa bino kindoki alors nako mitakwede abisinga mitakwede mitakutosha mais uchance kwenda tena mulimete hapana. Allez, donc alobi nazo aider yo nazo kimisa yo mais kokendaka lisusu limete te donc natiki yo ka poso lo baswahili donc ba libérer ngana donc koto mère panique ya kosakana te donc à partir wana donc c'est comme si bayaki ko pousser nga lisusu donc na se motiver lisusu makasi maman rien oye découragé ndeni yo kinanu basoda bango moko balobi ke non papa wana alimeta aliesa biso kindoki donc ndenge ezali wana eza de vaccin tala omoni ebela bato nyonso baye awa mutu na mutu aye na transport na ye voilà aye na transport na ye donc bato oyo bauti bamalweka bazali awa donc bamosusu bazala na brasa akatisi boye ayaka azwa nyusu bamosusu bazalaka na lufu donc bakatisaka boye bayaka kaka bazwa nyusu donc ndenge ezali boye donc eza basi idepese viva basi viva bayuma nyonso bandoki nyonso bakotuna ngula boyaka ta sai nini alobi tuna meme alobi na bango nini maboko mpona bino moko osentir penake no toza na base awa donc toza na base biso toa bagarde du temple toza na base na degré moko ya kosakana te awa toza na base bato bautaka de partout bato donc idps Singapour idps Angola idps Libreville donc bayaka awa donc bayeba kaka faci azali ndenge nini baprojet ezokende ndenge nini yango omonaka penake no eza idéologie donc idéologie oyo père atika yango il y a de cela 26 ans il y a de cela 26 ans donc le leader Maximo le grand charisme Mukongo ya Nzoko B52 sikoyo leur vie accueilli atikeli biso faci beton biso tozo continuer kaka na idéologie wana parce que idée ya faci eza congolais nyonso azwa musala awa baizine ekomi kotongama wana ndenge moko ya kosakana te babiloko eza ebele mais tozotelemela kaka nde bandoki oyo baza pembeni ya chef de l'état oyo balingi te mboka avance bazosala semblant ya kolinga ye mais na sese bazokombattre ye tout devant caméra oyo devant Alta TV je mets en garde tous les bandoki nyonso oyo bazokombattre baaction ya chef de l'état baziboye te donc c'est un peu ça de journaliste de compassion ouais yebisa biso sikoyo santé politique ya IDPS eza ndenge nini santé politique ya IDPS apita bodo donc eza kitoko na ndenge moko ya kosakana te omoni IDPS grâce moko biso tozwa oyo papa Tshisekedi atikela biso ya liboso esalaka nanu amour ya parti ozomona keno totondisa stade de martyr donc mutu na mutu azwi transport na ye chez bango na ndako aye na stade de martyr donc santé ya IDPS eza au top na ndenge moko ya kosakana te sikoyo ezalaka na eloko moko ezalaka na parti na biso ezalaka eloko tobengaka démocratie biso na ndenge batangisa biso politique epai ya papa tout le temps tomesana kosala badébat na ndenge na biso en interne
yo salibo te fallait que ça boy mais souka nango tozonga na statut tozonga toujours na raison alors donc santé eza bien santé eza apita bodo ya kosangana te donc santé politique ya IDPS wow kitoko makasi donc santé eza pena bien wana to yoki to sepeli nango sikoyo santé politique ya RDC dans la RDC, dans le peuple congolais. Santé ya RDC zanengeni. Mutuna wana journaliste na lingango fort. Santé ya RDC eza kitoko. Tous les abonnés ya Alta TV Canada. Bolandanga bien. Omoni Fachi aye akuti na Congo awa. Je vous dis Congo ya la kineti malade oyo azobela 3 maladies mbala moko. Congo ebandaki kobela malaria. Congo ebandaki kobela sucre. Congo ebandaki kobela typhoïde. Mais Fatile aye eloko ya liboso nanu asali test a diagnostiqué nanu Congo a localisé maladie nyonso ya Congo. Eloko ya liboso Fachi asalaki nanu ezali diplomatie na biso. Ndeko journaliste mboke tambola sans diplomatie te. Fachi azongisi relation ya RDC na Union Européenne. O ezalaki abupia. Fachi asali décrispation politique, a libéré ba prisonniers politiques. Les lorsqu'ils qui tout puissant mazemba komi kotambola kotala ba match. C'est à cause de nani? C'est à cause de Fachi. Les lots tomoni ba opposant ba komi kosala ba marche na ba mituka. Malgré oya bango marche basala ngoka côté moko na commune moko na Tchango. Akomi osala marche na mutuka basala marche to benga ya VIP. Yo à l'époque na 2011 quand il y a ma général Moura ça on a yo ça la marche aux hommes et la secret. Yo so wana grâce ya fa. Fachi alobi nazo instaurer système ya Sokola 1 na Sokola 2. Parce que développement est à Kasankimiate. Le long à Est, je vous dis, deuxième semaine, yangoyo, ata soso batikala koboma. Le logo tout, plus de 557. Mai na niveau ya Shabunda. Baye kozongi samindu ki balobi biso to tiki na biso makambo ya Ubuntu. Là Fachi a tchaba biloko nyonso wana. Fachi ayeli biso gratuité et enseignement. Les lobana na Congo bazotanga au feu. C'est grâce à Fachi. Totambola kina ba ndeko na biso moko ya ba journaliste na ba venir ebele ya Kinshasa lelo okuta mama azo fongola ballon mama azo kende lufu ba jeune bazo kende lufu leo tozo tuna bango balobi c'est grâce à Fachi. Fachi apesi biso musala mbongo ya minerval lelo na komi osala kopa lufu mbongo ya minerval lelo na komi osomba ballon na lukela bana tamo matembele to luka to somba ta lupango parce que grâce à Fachi bana bazo tanga ofele lelo kutu tomoni batobele bazongeli chiki. Donc c'est-à-dire que Fachi après gratuité et enseignement les non à Congo visa ya États-Unis et ça au feu. Sikoyo awa kalamingi te awa okobanda kobela boye OK aussi traitement ya au feu. Parce que Fachi azami katete. Imaginez-vous nano wana kanchachi Kabila soda. Bana ba soda bazo tanga bazo fonda na se. Mais Fachi aye pas même 2 mois. Les lots tongeli bango ba école. Maye koti. Voir na cité ya oya Fachi akuti toilette bouchée. Tina bureau ya Kabila. Donc Kabila mutumoro place yo zo sala musala na bureau. Donc pour apepi sadal problème. Mais Fachi aye a nettoyer ba biloko nyonso wana. Mais c'est du jamais vu. Les lots chouchou ya ba nyonso ya ba soda nyonso. Fachi be Kabila kaya Fayou Luce Mbemba pa Muzitu Bouwe Mbakunda bibe Pasteur Mwana Koli Bandeko ya FCC Badosa la déclaration balobi mariage et salamaki cash FCC Fachi andimaki pour assurer sécurité, il y a président sortant, pour sécuriser y famille biologique et famille politique naie. Mais boni lelo Fachi apesi ba accord mo Congo. Première cible ya Fachi ya kokanga et comme ne bango bato FCC. Bazo cité quand ya Chadari
Kaya Kalev naba ndeko nyonso wana misusu oyo yo yebi okoki ko expliquer ngo ndenge nini est-ce que Fati aza po ye alobi tokende sikoyo na état de droit état de droit ezape moto oyo respectaka parole siko soki ye moko a respecter parole te yo ko placer Fati na esika nini pe lelo mariage FCC cash yo ko positionner ngo na ndenge nini osilisi na silisi mutuna wana na lingango makasi po na répondre ngo bien makasi il faut yebana nuke batoto za na bango na coalition donc front des criminels du Congo FC front des criminels du Congo baza bandoki papa l'air des experts ya oni bakufara facha saka na bokosi siko ya fachi nini naka eloko esangisa biso na FCC eza politique et puis politique ango c'est compte tenu ya majorité oyo bango ba se fabrikaka en tout cas moi la koli basolo eze belé ya kobeta nazolaka ba landi nyonso ya TV à Canada tenga kinga bolobi na lukela binoye na lukeli binoye ba question na bino bozubi ya nonango mais essayez lokola ngonga epusani tozotika ye akende kopema mais liboso na la kabino tokabwana na pesi mwana koli maloba na pesi yo maloba suka te pozala no na ba mo kokufa no lelo te mais maloba ya suka pour émission ya lelo avant to zoyo na émission oyo kolanda to kota siko na mozindo yebisa nanu bande ko nyonso bazaki na posa ko yoka lo liloba nini ya suka pesi ba balandakanga partout chaîne nabino mususu yango wana alors moi na koli wana aza en direct awa tozali na base alimentaire na place des zéros moi nanga de la fin ezali que non tozala na espoir parce que Fati est dans les bons boyoki kuna na apik na États-Unis na conférence akendaki na ba israélien na ba américain na kati ya réunion politique mais mutu moko molimo mon Saint-Esprit ezuye alobaka langue ta sali nini Fati azotanga koto discours ayoka kuna reya bakondorobo donc ça veut dire que Fati aza nzambe aza plan nzambe alors ya nzambe umelaka kaka boza la calme kala mingi te makambo ekoko makito alors pour plus de contacts na ngai numéro na nga mwana koli patient ezali plus 243 89 784 33 42 Nabandeli plus 243 89 784 33 42 donc wana soki obengi okokutanga pena mwana koli numéro nanga ya WhatsApp yango wana donc pona lelo pena ba big up na ba partenaire nanga nyonso vraiment je suis très ravi bye bye merci internaute toza awa la 10e ri na mabele ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba le grand leader le grand charismatique Alta TV pene na bino abonnez-vous très massivement na Alta TV Canada pour bozwa ba news biso to kitakati na terrain toza ba journaliste ya investigation to boyi ko betela bino masolo ya makanisi ya minoko batu toye ko luka mwana koli la bouche autorisée boyoki oyo nyonso ya lobby pe suki wana te nazola kabino to koya lisusu ndenge ye moko lobby po asolo la bino lisusu po na lelo to suki siawa bye bye merci